Lobi na sala live moko à propos ya émission ya makambo ya bobo na sila. Na sala live moko pona yango, na sala live moko lobi na butu kaka pona makambo yo. Sila lekaki na émission alobaki tozelaki vérité ya vérité eyekoya na escalier malembe malembe. Nana posa bobengela nga baba kuke moi quantité penza bazala non na live na biso boza na kanga pena bouton na ngati awa voilà na kanga na bouton na ngati awa eza ndenga mona omoni la nga mona moni ke fo bouton oye kanga mapena a pona loba bien boye penza nde na lingeli voilà donc yo komila na commentaire te fongola bouton na ya likolo nga mona lingeza bo na lobi bobengela nga nanu baba kuk baya baba kuk ba oba wanga na balobi ke sila tangaki kombo ya mutu te bobenga bango baya lelo na ozongisela bino ba émission tolanda parti par parti na ozongisela bino ba émission oyo esalemaki après koya ya sila ba comédien bozaka vrai ba comédien bozala kaka vrai tala ça sert à rien ya koya na réseaux sociaux koya luka kokosi la collègue na o likambu oyo balinga o please ça sert à rien. Ça sert à rien. Bino boye la biso ba talent na bino. Ezate ke ngana ya na loba likambu boye, na ya na kosela mutu boye, na eza na ba comédien bele bozoka mitema likola makambo lukuta. Bobebisa ba réputation mitema ya batu, bobebisa ba réputation batu likola mamba lukuta. Nani baba couple lelo boyo tombokela bobo. Bobo pa linga soigner image na et puis linga soigner image ya Bellevue o ezaki salut. Lelo bino botombokela bobo par rapport à quoi? Na ozong c'est la bino na ba vidéo bomoni. Na ozong c'est la bomoni vidéo o eza vidéo voilà. Na ozong c'est la bino ba vidéo. Botala comment Bellevue azalaki humilié ndenge ba humilié ki Bellevue après émission ya sila. Et lelo tolo ba soki pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Alobi ke aleka pe na réseaux sociaux aya kolobela likambo yango c'est que pasteur Jean-Paul pa koya koloba toyoka pe version mususu mona pe ezaki lukuta na partie o ya pasteur de la foi. Boza na bino ka vrai boyeba na bino ka koloba vérité so moni ke wana makambo loba te koleka na émission te. Comment muto ko garder kanda ya muninga ke bato bazaki parmi bato babebisaki parcours nanga mais mutu wana bojua kanaye bolia kanaye bomela kanaye mais yo na sambutema ozaka na kanda mutu wana après boyebisi biso ke Bellevue aza hypocrite après boyo loba ke non si la za motema malamu Bellevue ndazaka hypocrite non non bino boyo kaka aussi la limaka lobaka tango boyo ki si la bino tout boyo ko appuyer alobi bien si la lobi ka vérité tonton Bobo merci Bobo azapenza bozo na tiangwe la famille bonjour d'abord bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez famille Bota toujours toza toujours na vente na biso ya ba billet ka ndenge za la kabieteri na biso eza polele déjà pour na bandeko o nanu bazui ba billet te voilà totikali na deux catégories o eza available voilà o eza available alors deux catégories eza nanu épuisé te tous les catégories déjà épuisé kaka mibale en tout cas ba billet tikali mukie ba place pene tikali mukie welela somba billet na yo pour que makambo esi la mbala moko bino moko boyebi tozaka donc biso rendez-vous ezaka 2027 donc rendez-vous n'est pas manqué le 8 na le 9 mai 2027 eza rendez-vous ya balongi ba otobenga bongo ba famille Bota donc rendez-vous ya balongi to raté yango te et ozala malamu mingi voilà au côté na analyse na biso ya lelo au aimer au liker au partager au commenter partager vraiment partout et ozala malamu mingi avant na banda na ba vidéo ya bandeko bayaki kosala après intervention à sila non c'est plutôt bandano na vidéo ya yemoko sila non c'est plutôt bandano na vidéo ya yemoko sila voilà
To banda nanu na video ya ye moko ye mei. Après, tokokota ce qu'on a ba video ya mikie. Bino bolinga kite bobo aya ko soigner image na ye. Bobo aza mutu. Bobo aza mutu. Image na ye nde bebaki. Bato bamona lokola bobo nde songi songi. Donc bobo nde apelisaki moto. Mo même nga pe na sela ki yango émission awa. Na sela ki yango émission a même nga pe na yekolo baka eloko moko ke bobo aza songi songi. Po bobo abimaki tant si la sala ki émission na ye bobo abimaki songi songi. Bato ebele ba yekolo de la bobo. Bobo songi songi e tomoni siko lelo muta pelisaka moto eza bobo. Bobo nda pelisa moto entre sila na Belleville. Bobo nda kenda yekolo ba makambo kuna pa ya sila. Bo tolobela ki yango biso tu awa. Biso tu tolobela ki yango. Mena bobo manoka vanda ki avanja lobi non. C'est le temps maintenant na démasquer. Po mutu moka la te masque na kombo a bobo. Mutu moka yaki ko faire croire biso que non, bobo abetela ki masolo, bobo babenga ki bobo basaki bobo alingi a démasquer. Bobo yeka na réseaux sociaux pour na ko démasquer. Ma beni o bobo manoka sali. Lelo bo balukeli tonton, lelo bi bo balukeli tonton des abakouk, tonton na biso biscuit à très bonne qualité. Lelo bo balukela tonton ta. Alobi vérité. Mutu, en fait, mutu na mutu lukaka soigner image na ye. Mutu na mutu lukaka a soigner kombo na ye. Mutu moko ta kolinga image na ye za la salut na réputation et réputation na ye ebeba na ba fausse information mutu moko te. Olande. Fuka na kumna kitambo. Na bengi bobo. Ngani to sokomi na kitambo. Omu na to kumna kitambo. Adi na zo ya. On retarde que la soya. Après, bobo kata na zukuti l'actrice moko. Ala te koni. A denengai. Bien, ça va. Là, vous avez la tournage dans un banda. Moi, je ne savais pas. La cité la Kumba Bato. Il a dit, bon, écoute, à Zanzira, à Zoya. Bon, Zoya, vraiment. Oui, il a dit, bon, Zoya, on va zéler pour avoir un retard sur Kumba. La fille assistée dans l'attaque téléphone. Et directement, une minute après, vous m'appelez. Au moins, là, je ne sais pas, notre navire contre-temps. C'était ça. Comme 14 h, donc il est 15 h. Je vais vous remplacer, tu as déjà appelé les gens. Et Marikabo, j'ai pleuré, j'avais de larmes aux yeux. Comment la banda wana? Komba na ye, wana message ya Sila. Komba ya Sila, et banda depuis premier jour à tournage. Bato ba kombata ye, atanga kipe kombo bobo manoka. Premier jour ya tournage na ye, bobo fala kende, ndeko moka mwasi ya bengi ye, ndeko wana mwasi tango abengi ye, asololi na ye, ndeko wana tuni ye, oh bobo pa oya, selo ye na si bolandi. Tango bobo azui contre-temps denka ezalaki azui contre-temps bengi ye, ke na azui contre-temps moyen na ya ezate. Mais bobo alobi azaki deya na kitambo selon ye. Tango bobo abengi on azui mwa contre-temps moko boye, moyen na ye ezate. Si la directement, makanisi na ye eke directement, muto abengaki ye, nda abengaki bobo apekisaki bobo ayate. Qu'est-ce qui prouve que muto abengaki yo, nda apekisaki bobo? Omoni ba comédien, bo vivre na ba haine mo na mitema, okangeli directement muto abengaki yo ennemi. Sans pourtant oyeba eloko nini oyo ekomelaki bobo manoka. Est-ce que na émission est-ce que oyebisaki biso bobo ayaki to ayaki sute? Lobi nango bobo ayaki to ayaki te? Excuse nini o bobo apesaki yo? Là on mentionnaki te. Mais on mentionnait directement komba nange bandaka wana. Donc bobo azaki parmi bato babande ba kombataki yo na débit. Na muto abengaki yo o tangaki kombo te. Mais quand même batu na yo bayaki kotanga bakombo batangaki.
Kolobi, donc yo moko lobi bien. Mutu moko abengi nga, actrice moko abengi nga, aza pe koni, mais ba geste oyo ozosala na tonalité oyo ozwaki ya actrice wana. Obande ko accuser directement Belle-Vie. Obande ko accuser directement Belle-Vie. Sans oye la biso, bo manoka le premier jour ango ayaki te, après ba jour elandi ayaki, na ye kosona lobi azwaki contre-temps, ezaki par rapport à boye. Wana ndo lobi na biso te. Wana ndo yebisa biso te. Mais tellement ezaki po olobela parcours na yo, olobaki o esengelaki oloba, et Belle-Vie azaki sali après émission na yo bato bayaki ko salir kombo Belle-Vie. Bobo a moto. Pendant tout ce temps-là, avandaki, ayebaki que non, a obimaka une émission, mais azaki précédé. Mais bon, mano ayebaki que a obimaka na émission pour ayape ko sauver kombo na ye. C'est ça, ça se fait toujours comme ça. Où est le mal? Ce qui lelo mano bimi na émission, aya koloba, mabe eza wapi. Mabe eza wapi, c'est normal. Kombo na yende babimisaki na ndenge moko ke non, mutu moko boye nazalaki combattu depuis les jours là. Il y a premier jour à tournage nanga. Ozape mutu ba problème, ozape problématique. Pour le même jour wana olinga po benga. Ponga na ebi ke nana likambo mutu te. Tangu mutu mona lobi azoya, mutu mo oh obenga directement abobo lobaki oya mais aobi oya soute obengi ye. Ponga na ebi ke nana problème na mutu te, na obenga directement. Oh bobo lobaki oya mais talaka tangu yo kati bo benga oya soute problème obengi ye premier ezani. Oluki po solola na bobo ye balikambo ngo ezani réellement empêchement nini oh bobo azu po lobaki aza de na nzela. Mais wana bo pesa ya ba détail wana te. Directement otiango na motema. Maintenant lelo bobo ye asopi motema na ye. Alobi vérité. Bino moka subo balukire poani. Boza toyoka ndeko na biso après émission ya sila. Sila lobi atangi kombote. Lelo baba kuku bokomi sila tanga ki kombote. Mais sila tanga kombote mais bino nde ba fan na ba chroniqueur boya ko tanga kombo. C'est-à-dire bino nde boyebe kombo po yebisa ki bino to loba. Potango mutu ye moko lobi atangi kombote. Bino boye bobimisi kombo. C'est-à-dire ye moko ko kay ko tanga kombo ta yebisi bino quand même botanga kombo. Tande bo boma musala théâtre. Bo comprendre que bo boma musala théâtre. Na ba chroniqueur, na ba fan. Bo boma musala. Bolanda. Moi éclaircissement. Boyoki Le canton de Zabakouk. On a vu dans un salon, il y a Patrick. Oh, maintenant, quand la poste nae, Albi, il regrette vraiment. A regretté pour la émission à Mam Silati. A regretté pour l'appel Oyo, Belle-Vie à Bengakié, pour n'importe quoi. Yango esala ki ye pa benga sila alobeli ki na royalty tournage parce que aga choqué par rapport na yango et puis Belle-Vie assisté ye après Belle-Vie encore benga souci la quoi tout na sila banani bazoya ya mam se pas akine naïve et ba kitangele pe ba koma bato aliya possibilité que benga bobo de bobo ko regretter na manipulation wana ça la passe bengi kotoyo tu sais bien pour y ba mota pour théâtre congolais. Donc intégralité sur les autres émissions mais détails de la scène 4 minutes. To yebisa kibino boyo kama lobande ko na biso to yebisa kibino to koyeba mutu oyo abomi théâtre congolais. Boyo ki bobo alekina wana malobande ko na biso. Bobo alekina émission a commis Bobo a commis je suis choqué par rapport à appel au Belle-Vie à Bengaki. Wana nde balobaki ndenge pe Bobo a commis la qui je suis choqué ndenge pe biso se jouer la qui.
Maintenant, boyoka version à ya bo. SB na tournage na ye. Abingisaka nga, il a joué appel moko après appel wana nga na yaki te et tout ça. Moi je pense que ma sœur a bosanaki. SB a bosanaki, c'était pas la bonne version. Voilà les pourquoi. La postaki que j'étais choqué. C'était pas la bonne version. J'étais choqué parce qu'il a tournage te. Sur la émission na yo au monde alobaki combat kutana na ce qui est normal hein moto sabeta parcours na ye bandeli abeta parcours na ye ndenge chaîne na ye bandaki ba bitumba kutana na ngo alors na bitumba kutana na ngo monaki histoire na ngeza ki lié na ba moment ya difficulté na ye à départ ya chaîne na ye. Alors cette histoire tant abeti ngo je pense que usana ki mo ba détail on n'est pas sûr que c'est pas vrai. En gros si la faisait aussi un tout petit allusion là yo. Non, attends, il pena komona. C'était comme ça, selon sa version. Et selon la bonne version, c'est qui pour monter. Voilà. Après mission après émission on a eu tout solo là, il a privé ngaïe tout de côté de la conférence. Jean-Chaud Gadju ya musique sur Sali. Quand il y a une conférence tout solo, c'était pas la bonne version. Je pense qu'à Bosanaki, de se mettre d'accord et puis après c'est ça. Parce qu'en vrai, Bimaki, Bimaki. Voilà. Voilà pourquoi je suis choqué là. Je suis choqué finalement par l'attaque. Il y a Abakouk, de tout le monde. Et après, bon, ça qui appelle conférence, c'est ça. Oui, tu as bien un appel conférence. Parce que, dans la qui choqué, on a Komaki, et c'est là qui commence à comprendre dans Moulay. Tu vois, on a été sur votre pour comprendre la place. Vraiment, mon temps, Moulay, a dit qu'elle retourne au Ligambo, a dit qu'elle a obéi. Deux fois même, vous savez, il film et belé la chaîne. Tu vois, vous savez, il film et belé la chaîne. Vous avez qui pénal. Et puis, tu joues mis en couple, ils sont mis balai trop et tout. Et puis, la yébakité que je faisais partie, il y a Batou Bachoka qui carrière, naïe. Tu vois? Et moi, elle est pourquoi je suis choqué. Vraiment choqué. Donc, on a qui choqué à apprendre que il a affecté ta carrière, il a affecté le début de la SI. J'étais choqué à mon tour, tu vois? D'ailleurs, on a même à Paris à 2 reprises pour la film de la malgré tout le temps. Et après, il y a ça l'émission, et puis tu vois ce genre de truc. J'étais choqué dans le sens où tout ça allait bien. Oui, éviter que je choquaille. Mais avec le temps, tu as appris que je choquaille. Donc, je suis content de bien gagner la conférence après. Et non, c'était pas comme ça, c'était pas comme ça, c'était pas comme ça. Ah, moi je cru que c'était ça. Non, c'était pas comme ça et tout. Tout solo, il a dit celui qui n'ont pas. Mais déjà dans la vie, au gros avec Amina Matrino sauté, ça déjà de 1, même la thermomètre en Zambé. Babi, il faut un chaud, donc on a froid. Bobi maboya koyebisa biso eloko nini bosolaki na privé. Voilà. Bobi maboya koyebisa biso clair ke bomoni na privé tosolaki boye tosolaki boye tosolaki boye. Ke bomoni likambo yango mensonge ezalaki place boye place boye place boye place boye. Mena pona nini bolingaki te bobwa ya koloba. Pona nini? Tangu bobo akomaki je suis choqué. Azaki tonton des Abakouk. Azaki tonton malamu. Lelo tangu bobo aye koloba ke makambo balobaki ezalaki bongo te. Ezalaki lukuta. Esi bia lobaki mabe. Lelo bobo akomi gratana. Lelo bobo akomi moi mobile mobile sans esprit. Non. Azan esprit. Pour moutoua bimaya koloba, c'est-à-dire un esprit konzo, un esprit yaba tonton, yaba na mibali. Abime aye koloba. Pour bino moloba ki je suis choqué par rapport y appel au Bellevue à benga qui est. Vous savez qui ben monsieur bela wati. Vous quittez ça qui Bellevue. Après monsieur asila. Bino bokansara moutoua lobarate. Avant na kimia yenda za mabe. Non. Non.
bokanisa te ke mutu alekaka na émission te ye nde aza mabe. Non, peut-être boya koloba po soko alobi mosusu mabe ozala, mosusu batunisa ye kozala, mosusu oyo ezalaki nde boye ekendelaki nde boye, mosusu ye nde mutu ana vérité. Maboya na ye polémique, aboya na ye problème, aboya na ye koloba. Mais bino bokanisa lokwa Belleville ndenga lobaka te ye nda mabe asila lobi. Belleville pe fois bima ya koloba baosala tunisa wapi? S'il a salé émission depuis le 29 janvier, Bobo posta, je suis choqué depuis le 29 janvier. Et le 5 juillet, esika mabe eko ya, esika vérité eko ya n'escalier. Lokute eyaki ne eyaki babenga ngo nini? Lokute eyaki ne sincère baloba bongo Lokute eyaki na sincère, voilà. Lokute eyaki pena na sincère depuis le 29 janvier. Lokute eyaki na hélicoptère toloba. Lokute eyaki na avion ekiti. Vérité eyekoya na escalier emata malembe eobima le 5 juillet. Depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, après combien de mois? 7 mois. Vérité ekobima. Vous pensez que Bobo azaki ayebaki te ke fois ya oloba abombaki agelaki. Comme azaki na besoin abongisa réputation na ye malgré basolaki na privé. Mais ndeko na biso ayaki nango publiquement. Malgré basolaki na privé. Bo walobi aye kosuka na privé te. Tandis que ya banduku wangu eyaki publiquement. Bato ebele batraitaki ye hypocrite. Ndeti nga na traité Bobo vrai hypocrite. Vrai motema mabe. Na traité Bobo vrai songi. Bobo lobi non, je peux pas laisser comme ça. Je peux pas laisser mon nom comme ça dans les bêtises. Bobo lobi non, il faut na loba. Yawanga na yebisaka bino bobanga bato balekaka na bémission te. Bo mukolo leka na émission abimisa vérité o bato basatanda nango te. Qui savait que aujourd'hui Bobo akoko lobela likambo je suis choqué wana atiela ki yango sila? Qui savait ça? Pour batutu bayaki Bobo alobi je suis choqué par rapport à Belleville kosaki ye. Belleville salaki boye. Njoka Belleville bengaki pe sila. Bobo salaki étonné comment Belleville bengaki pe sila après Belleville bengaye. Mais sila nde fala expliquer bien. Aussi là expliqua qui bien te. Maintenant dans tout ça, boy bisanga esopi nani. Esopi Bobo to esopi sila. Dans tout ça. Esopi nde nani. Vous ne voyez pas que esopi sila. Po Bobo koke ko bomba te malgré basola ki na privé, na koke ko bomba te kombo na ye il faut soigner image na ye, a soigner pe image ya bato ya Belleville. Bobo azaki po a soigner image na ye enoka image na ye a soigner pe image ya Belleville. C'est ça. C'est ça. Mais bozo ya directement Bobo faux noko. Bobo aza mabe an esprit te. Tant Bobo akomaka azaki vrai noko. Donc bino bolima mbwa malamu ezaka na part na bino. Makambo mabende eza na part baninga. Non, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ele kaka bongo te yaya. Soki vérité ezali po ani tolete yango bilamba. Po na nini? Soki vérité ezali totika vérité bima tant que vérité. Ndako ezopela moto. Ato ozwi baba tolo bakisi milinge bimaka kaka ba eshapaka milinga te.
Vérité reste, vérité kotika à la vérité. Vérité kotika à la vérité. Lukute kotika la lukuta, vérité kotika la vérité. Biso tout, tous étonnés oyoka vérité. Maintenant, nani azo vivre na baninga na hypocrisie. Nani ozo vivre na baninga na hypocrisie. Boye robetela biso kasi bobatami bokomi ya ofinga na ba commentaire. Barcelone a publié na nini na ye Naomi Barcelone no ya na émission na après émission o na ya o belambo. Lelo bozongeli kofinga. Bino bozana soki page ba publié bolamu pona sila bo beti maboko. Soki ba publié bolamu pona Belleville bo fingi. Bosala yango ndeni. Kwa nini baninga mususu so ba publié bolamu pona sila ba leka na bango amoni ke na nga abakute. Na ofinga nanga te na leki nanga. Mais bino so ba publié ka bolamu pona Belleville bo fingi. Boli boyo katali tiers mukiete na kombo a Belleville. Ndeti ndeko na biso o asala ki émission na tieli bino Belleville asala eni. O landela pe bo Belleville asala e lokote. Ceux qui ont tali na carnet au monde ke bolamu eze belé par rapport à mabe pour mutu mo kaza 3 fois saint na mukili azate nzambe ka ndaza saint. Biso tout on na ba partie sombre na biso tout. Mututo aza na mwa mabe na ye moko ya mukie. Mututo aza na mwa berere na ye moko boye. Mais soko landeli bien. Toko tano na ba communicateur. Ba chroniqueur boya ko finga si la butu mo na Belleville butu moyi. To landela na obe po bino tu bo uta kuna. Mabeni basala bi. Bobo ale si la leki na émission alobi. Mais bozui ba parole. Tolobaki tokoyeba muto obebisa maboke bozela tokoyeba muto obebisa théâtre bomoni o bobo alobi ce n'est que le début tokoyeba toko toyebi siko bobo ayo bimisa vérité à partir d'aujourd'hui toyebi ke muto abebisi muto azaki hypocrite envers muninga c'est si là c'est clair bobo pena a précisé très bien. Il a bien précisé. À saluer mission n'a pas précision. À respecter ba précision. À l'obi. Nazaki étonné, nazaki choqué. Yaozana moutou dira toute l'année. Pendant l'année nyonso. Pendant tous ces temps. On a traversé na parcours yasi là. A contribué na chaîne yasi là. Mais choc aussi là a bomba na mutema na yeke bobo ndazaki azaki a déranger carrière na ye. Mais comment muto a déranger carrière na yo o continue ki ko benga ye na ba tournage ozo continue ko benga bobo na ba tournage mais o kangeli muto alakisa yo ke yaka na YouTube kota bo ezongsa bo esala bo o kangeli ye nini peut-être soki sila azalaki ennemi ya Belleville. Mais le lot au monde appelle si la zo sala pe to monde appelle to beta maboko pe na monde ba vie kuna na monde théâtre to monde appelle si la okoma pour jusque là si la komate to beta maboko na spectacle zaki ba tebele oui to beti maboko to beta maboko si la na ba fan ebele to beti maboko na ba fan nango ya lolenge nini est-ce que bazo soutenir est-ce que bazo sunga to bazo sunga te. Ceux qui bango mo ba communicateur na bango bazo ya mutu mo ikobenga bango ba fan toxique bongo biso mais comme on donne ce qu'on a on n'a pas le choix bravo courage na tonton Bobo Manoka bravo pe courage na tonton Bobo Manoka toyebi ke ba ofinga yo nzima na yo ezalaka bongo bango balaka bongo bango balinga mingi muto azala na faveur na bango balinga tango oleka na émission kumisa sila tango oleka na émission sala likambo ekozala na faveur na bango koyanu na vérité te soko bimisi vérité baosepela no te c'est comme ça tobongisa théâtre fanatique tikala fan chroniqueur tikala chroniqueur
mutu na mutu a garde bandi na ye po botika no bacomédien basala makambo na bango tellement biso nyonso toya tovandela bango okoto mpo natalema fo naya na finga belvi mpo natalema fo naya na finga intel fo naya na loba intel c'est pour cela bacomédien bakomoleka na bémission même na mamba lokuta nga nayebisaka bino sila azalaka mal entouré soki sila azalaki bien entouré sila alinga aleka na émission te mpo asouleve bapoint oyo asoulevaki koleka na ye na émission elingi ozala mpo na badate na ye aza na de date na ye sila akokoki koleka na émission abandi kolobela toujours badate oyo ye azalaki nango liboso elingi ozala important elingi ozalaka te carrière na nga eloko eafektanga eloko oyo esala non elingi ozalaka bongo te elingi ozalaka bongo te akokaki mpe koleka me aye kopesa message fort mpona babakoka na émission sila alekaki message fort ya sila ezalaki nini message oyo ezalaki fort oyo bato batikalaki nango ke non tocapture eloko boye eloko boye eloko boye mpo na SB c'était quoi mais soki azalaki na baconseiller bato bazalaki baentourage moko ya malamu baconseiller moko ya malamu mpo je suis sûr ke s'il avant Vincent banotune baquestion wana akomaki yango na papier batangaki yango bakomaki balakisi tokotuna boye mpo na parcours no tokotuna boye bakomaki yango akokai koleka alobi mpona de date na ye apesi message moko fort mpona babakuka alingaki même pas asala 30 minutes même pas po astara monene aza vedette ya monene eza maison production ya monene bamaison production lokwa ya bango balider lokwa ya bango ntango oleka na émission aza na besoin te ya kovanda na émission pendant 30 minutes elle n'a pas besoin de ça aoleka na émission juste mpo apase message oyo eza message fort temps fort na temps moko réel temps fort na temps moko réel veut dire temps fort c'est-à-dire que non aza na milulu na ye aa na spectacle na ye aleki juste 15 minutes ou 20 minutes pas 30 minutes akovanda na émission teke na plateau avandi non akokosala yango même na live na ye moko apelisi caméra na ye asali live abakouk message eza mpona bino partage boye sala boye akokosala yango bongo tant ayebi ke na communauté na bango bana bamésatante bana na mwa baconflit moko boye entre eux akokaki koleka ta banda na parcours na nga na vivre boye nasala boye il fallait citer les noms mutu boye nda azokisanga mutu boye sila atangaki bobo manoka mpo ayebaki bobo manoka obima te aya oloba ayebaki e aboyaki kokota bakombo mosuku ayebaki peut-être baobima baoya kose défendre sila savait pas ke bobo akokaki kobima ntango boza baproche ya star moko boye ntango bozoconduire star moko boye ntango boza babureau il faut koyeba koconseiller moninga très bien pour que mabe ezongele te mpo oyo ezongi lelo eza oyo bino bokonseyaki eloba sala boye en tout cas bimisa mokolo bocomprendre ke 21 aza wana mpona kodétruire mokolo yango ezala trop tard nalobaki yango na émission na nga mona asalaki ya bafinga nga na bacommentaire mais biso tu tolingi kimia na monde artistique tolingi te toya opelisaka bamoto pia blablabla non tozala wana te mpona ofinga mais tolinga kimia mutu na mutu ayeba valeur na ye mutu na mutu ayeba place oyo ye azomérite mutu na mutu ayeba place na ye eza wapi c'est ça qu'on veut. On ne veut pas tout le temps ma bêtise, ma rando, ma nini. Non, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de travail nabino. Vous pouvez savoir meilleur. Total ba film où est éducatif.
bosala makambo malamu mpona lokumu ya mboka. C'est ça qu'on veut, c'est tout. Toza posa tika rando moko ezanga tina. Bino bolingi te muto ya koloba vérité. Comment kombo muto eza sali, mais muto ya koloba vérité te ba salir kombo na ye. Kombo neza sali mais bolingi te aya koloba vérité. Kombo na yende eza sali. Mais bolingi te ya koloba vérité. Lelo bobo akomi motema mabe. Lelo akomi aza gigolo. Taba terme beaucoup m'utiliser gigolo. Belvia futi mbongo. Namoni fi moko ba Belvia futi mbongo pa ya koloba. Bino Belvia sala binoni. Bino Belvia sala binoni. C'est toujours Belvia qui paye. Belvia futa kabango. Belvia boye boye. Liambongo a Belvia. Sala boye. Belvia pesi bobo. Mbo. Bino bozala katong Belvia bimisaka mbongo pona opesa kabata. Bozala kawana. Il faut arrêter. Ceux qui sont là, qui n'ont conseillé à bien, interdire, non, ne fais pas ça. Pour conseiller, n'a pas contre belle vie. Si la fois où vous conseiller, on va en rendre 28 ans, un problème n'a privé na belle vie. A au sala makambo à tout ka belle vie. Mais à utiliser ce qu'on aussi là. Vous ne comprenez pas ça. Vous voulez qu'on parle comment pour bien comprendre. Il a ses problèmes personnels. A Lingabolam, il y a SBT. Mais ce qui vient tu noyer à tout type bordir, là, vous êtes content, boye, bo sepeli, bo sali ba émission. Bino bo quand ils ont tombé la SB, mais qui dit ça SB? Ils ont quitté sa star, le roi si là. Et monsieur Zaki, et les cas qui na les abakoukte, et les cas qui na SBT, mais et les cas qui na chaîne à 28, et les cas qui kuna. Mais nana n'y a profité qui na visibilité. Et est-ce que Ezaki pour na honneur y a SB? Non. Est-ce que les cas qui na chaîne à SB pour s'il a profité na visibilité wana a profité na mbongo wana ekota na bavi? Non. Pour vous faire voir que non, même idée. Ezaki ida si la tête. Même idée, Ezaki ida à 28 non. Les cas ça là bo monye ko fula yo et ozala bo yepe à comprendre oh fala ça ta live na chaîne na yemoko. Na chaîne na yemoko sali live bato ba yeba koti alobi o esengela ki aloba. Mais kolobela te mutu ba blessé na carrière nanga otangi kombo. Il fallait même pas citer le nom de Bobo. Il fallait même pas citer le nom. Maintenant, on cite kombo ya mutu moko boy. Après le temps, mutu ana ye koloba vérité. Où est le mal? Où est le mal? En tout cas, bata théâtre. To lembi na bisope. Makambo leki ebele. Si on dit pasteur de la foi obimate pa ya oloba partiana to yeba vérité ndeni. Et le lot yo comprendre que émission ezaki mensonge. Pour mutu moko abimi a dévoiler partie na ezaki mensonge. Alors partie ba de comme soupe c'est ezaki lokuta. Pour ceux qui partie na ezaki mensonge, c'est que ba de comme soupe ezaki mensonge. Aux stars avant bima na émission contrôler ni noyer biso. Kopé sa confiance na ba communicateur te. Surtout communicateur azape na chaîne na ye. Azape pour l'intérêt na ye moko. Azape pour l'intérêt ka ya yo te. Nga yebisa bino mutu to asala na YouTube. Premièrement, ezaka pour na intérêt personnel ya ye moko ko tiambongo. Pour YouTube o yango nde musala na biso. Tant 28 na bengi eza pour na intérêt ya ye moko akota na mbongo na chaîne na ye. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup la famille. Partagez s'il vous plaît. Na mutu esali passe marababa comédien oyo. Ezaka passe famille libota coup de chapeau. Félicitations. Nande bo soutenara Belgique dans le bon sens. En tout cas, nzamba ola pambola bino. Tokutane la prochaine occasion. Aimez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Nzamba pambola bino bye.